bato bazo sala makambu doctrine nango kutu bayebite bato bazo linga bafandis bakota bani bazala ba sacrificateur batana kata sacerdoce bayokoli ki sacerdoce entre nous-mêmes papa to vandi pena na église boué mutambane mono nzambi ngeke babandi pena ba yikongo papa bo suspect nzambe aza souci ya balang nyonso likambo ya masanga eta problème moko eza lié te na verset biblique total a fait naturel à masanga somme tabeli masanga et la musaka petit sexuel somme tabeli masanga contrôle la kamutu à cause la makambu oyo asala raté naturellement et ça sera 3 prophètes obaleka kala et le c'est mon père spirituel papa Osé Adina Bala ah oui baza pena ebele ngala ko tangana tabusura bozo tout suite tata onda telokola ena Simon Kimbago là ça va le bienvenue dans votre émission que vous aimez bien dans la sainteté mais bien sûr avec moi votre humble fidèle bien-aimé le frère Seven Wisdom. Aujourd'hui, Nazane sengo tellement parce que tu as mis un grand homme de Dieu donc alobara très bien donc c'est terrible. Nous allons directement à notre invité. Bonjour et bonsoir docteur Sunda. Steven. Et tonga batwanzambe boni. Nzamba zo il lève d'éternel prospérant entre ses mains. Musa nezo kenina grâce. Pona mbala liboso batu bazomona yo. Nanu ba yoka papa te non ba mona pe papa te balingi juste un peu là papa se présenter vraiment une minute là pour to bandana biso. Merci monanga révérend docteur Didier Jédi Sunda naza leader ya communauté Mont Carmel où ils a fait partout beaucoup na biso territoire angolais et tous à peine extérieur, tous en Londres, tous en Turquie, tous à peine en France. On a un visionnaire et leader de la communauté Mont Carmel. Waouh, tellement grand. Manalinga qui juste un peu papa, au bête la biso moi mouké parcours à papa depuis quand au yamba Jésus, ti lelo. Moi parcours à témoignage quand mouké plutôt comme un docteur lelo. Merci. Na Yambi Yesu na 1984 nous avons atteint la Gombe un jour na récréation j'ai vu un groupe de frères j'étais derrière une fille avec na coupe je ne pensais pas que bazaoté on tient mutu bazaoté évangile ça m'a touché et depuis ce jour-là et après j'ai eu le temps on attend qu'on soit yambi ezumbala mo ba fermissement dans l'équipe n'a pas fermissement dans l'équipe n'a découverte. Ok, voilà aussi, merci. Nous profitons aussi à saluer tous les hommes de Dieu qui sont en train de nous regarder. Alors papa, tu n'y toko tasko na thème na biso des ordres dans l'église où tu diras qui sous thème savoir-faire. Pourquoi savoir-faire? Où ils ont déterminé qualité à Moussala, déjà niveau il y a préparation au niveau il y a pour tout vraiment la savoir-faire il faut qu'il y ait préparé. Même sur la Bible vous remarquez beaucoup de gens nous avons tant pour la préparation tant sur tant moqué à la mission. On appelle cet exemple à Moïse nous avons à juillet 80 ans en préparation 40 ans dans le pharaon c'était une préparation 40 ans dans désert c'était une préparation c'est dans le désert qu'il a appris égyptien babomagé dans maboko te babomagé dans perge parce que tant que a préparé te aboma égyptien dans maboko mais tant comment préparé à comparer que potence à perge tout le monde on a mer rouge égyptien bakufa ebele alors a été préparé pendant 80 ans à ça dit 40 ans en mission et quelle mission c'était du succès en succès. Pourquoi il a su bien faire les choses? C'est parce qu'il était préparé. Au moins, la préparation est belée par rapport au temps à Bichon. Mais le long de la Bichon, on remarqué on a préparé. Or, aujourd'hui, il a préparé, c'est
rendre prêt. Ça dit en préparation, de rendre biso prêt. Pour tout quoi ça, Moussa. Pas de base, attends moquer à préparation, puis balir comme ça la minute. Dans ce exemple, Yesu est mort. Surtout mon niveau de roi Pierre comme na savoir faire. Tu le sais, Pierre a dit qu'il est lettré. Même pour la Pentecôte, balobi mais ndeni bateau yo, batangi bateau babalango yo. Mais Jésus a vu après Pierre a préparé pendant 3 ans et demi. Et tant à tellement pour la Pentecôte, maté à moi pour aller 3000 personnes. Deuxième maté à 5000 personnes bon le monter. Donc 2 maté à 8000 personnes. Ah papa, c'est là qui pardon. C'est là papa. So dans la Bible, au lobby tant il y a préparation et zaramlaï. Bon, on a tout dans avant na poser question et na poser préparation papa zo bani pour ça Moïse a bêta qui na mabo il y a ndenge ni préparation zo loba. OK. Le quoi toujours dans le contexte mo ya ministère. Nzambe azana 7 niveaux. Il y a préparation à servir. Premier niveau, nous avons préparé la biso avant benga. OK. Il y a la préparation avant la paix. On a tout tué par la biso de gazo préparé. On a benga biso. Dieu na omniscience. Et aïe pas que Moïse montaza mo pona naye. Yango bande déjà pour préparer avant benga yi. OK. Tout le monde a un Pierre azaki pêcheur. Il y a bambis. Na sima comme pêcheur d'homme. Oh papa, pour toi nous le bien. Na côté na biso groupe de prière au moins na papa bo kangi penda bana une semaine penelo bana babimalati donc kangi voir même que musala route ba que musala ti o kangi ba tout ce comment ba os informer parce que tanyo surtout de lundi au dimanche ba baza toujours en église parce que ba se former neni erreur to ndima yango bongo erreur surtout biso bato to zwa bangolo ya kolekata ba groupe de prière tanga ba groupe de prière ba baboma biso ezaki ba évangile tango wana to ba berisa tango wana parce que na tango wana évangile ezaki yezo azoya alors tout le monde quoi yezo oya donc le loka oya na tanga po anini voilà pourquoi ba tibeli ba tango na ba kataka ba classe ba bagi potentiellement yele belé mais ba kati ba classe po anini évangile ezaka ke yezo oya lobby le loka oya na tanga po anini. Alors, bah, se retira. Alors, le problème, c'est quoi? Les lots, ils ont dépendre d'un leader. Alors, qu'est-ce qui a mené les désordres dans l'église? Est-ce que ça manque à savoir-faire ou comment? Tout qui ma réalité, aujourd'hui, il y a des désordres terribles dans l'église. Et peut-être 20 à l'objet, nous sommes fondés sur la doctrine des apôtres. Okay. Et Christ est la pierre angulaire. Alors, batu bazo sala makambu balingi bavana na doctrine ya bapotre te. Batu bazo sala makambu doctrine ngo kutu bayebite. Batu bazo linga bavandis bakota balingi bazala ba sacrificateur. Batana kata sacerdoce bayokoli ki sacerdoce te. Raisonner munganga o azobeta tonga bayokola asala médecine te. C'est ça le problème. Le problème est que liboso eza ignorance. Batu belé bayebite. Baye qualité alors kozanga koye kola wana yango e balingi pe koye kola te so méthode a bien oye kola est-ce que toye kola pas ba bishop ba archibishop ou ba ancien na ba plus ancien lobby ou méthode a bien oye kola na Saint-Esprit ndenge ni méthode a bien ça non na si natalisa kio ba méthode oye belé nzamba sala rapoto ye kola nzamba osala ki oye kola pemeni ya un papa. Okay. Ce papa là pas forcément à la bishop, pas forcément à la pasteur. Oui, par papa mon libre Paul, c'est Ananias. Okay. Ananias c'est ni apôtre. Ananias c'est un frère. Mais cet espace sera toujours là, non? Bien. Oui, le Saint-Esprit ne peut pas manquer. Parce que le Saint-Esprit c'est. Mais pourquoi pas retenir la première position dans le Saint-Esprit à l'Akisa et puis. Le Saint-Esprit à l'Akisa yo, nanzela ya mutu. Saint-Esprit à l'Akisa yo, nanzela ya Biblia. C'est qu'à ça limité, Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit à ça limité. Mais comment kaka il faut nanzela mutu? Non, problème est ça. Nous allons expliquer le moment à Liboso. Et là, nous allons expliquer Nzambe et là à Liboso à former un ministre et qu'on a un frère, d'après ça par Paul, pour la coûter à Yesu. Yesu a encore cette formation directement.
Mais ils ont l'obéni. Côté na ville. Tant à côté na ville, on est pas côté na un père. Mais il n'était pas ministre. Il était un disciple bien formé. Ces disciples bien formés là, vous tapez ça Paul baptême Yohan. Mouta orienta Paul Yohan. Alors bien yo aux apôtres non pour Israël mais pour les nations. Parce que mon livre centre d'assaini a sonoli na ye yango a transmettre. On nous sala mon livre centre. Le mon livre centre a orienté yo et pas il y a un homme de Dieu. Mon livre mon centre pe ce que mon place wara mon nzamba zate a ko pe orienté dans zela ma commune nzambe. Parce que surtout dans la Bible au mona la Bible dit l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mon livre mon centre attend la longue parole. Jamais à quoi révéler yo et l'eau que ça libanda y a pas il y a parole. Alors eza capital tout ce soleil était nzambe a formé yo nanzela ya mutu a ko formé yo nanzela ya église a ko formé yo nanzela ya parole. Moi j'aime aussi Dieu peut te former à travers une école, une bonne école. Une bonne école à quoi on continue un institut bien là et puis on a peut former mais c'est important motos en a papa. OK. Alors mon copain tout le monde à l'église papa le roi to yambi le docteur en tout cas toujours profiter vraiment to y baragno sur les lots. Tout le monde a souvent l'église et ceux qui bon l'habité système en sur les alara rapport à blanc on changera souvent. Tout le monde a Moutou appelle sa prophétie l'église. Abimi sa prophétie de Fomona Azali Koukou. Nza mazoko loba mbala morote. Wane local bosso to monara. Yami balé to monara et puis eloba maka na deux langues soit français soit lingala. Pourquoi pas nzamba rolo ba pena Kikongo? To yoki pe Kikongo. Source à minorone sur Nzambe na tour de Babel. Bat bazor bom normoko. Nzambe po diviser bango apesi babino babinoko. Nzambe azali kukuma. Nazo koma wana. Nzambe apesi bino mutazu munoko. Ba même langue ba ke place ba former un peuple. Nzambe akuta na Moïse. Moïse begaye. Nzambe longoli kuma Moïse te. Mais Nzambe azalo bela Moïse. OK. Si kon Nzambe ti un interprète, c'était son frère. Parce que Moutako comprendre lui kukuma bien et ça Moutoyo avant na Moutali kukuma. Nzambe asali ati mbala moko Aaron pour ce Moïse azolo ba difficilement Aaron sani a interpréter kayi mbala moko. Alors problème est what? Problème est que ce Nzambe ayekat na biso Dieu va utiliser notre personne. Ce na lo baranase Nzambe lo banase. OK. Ce na lo bamakasi Nzambe lo bape makasi. Ce na zakali kukuma pero tout le monde est à bomoté. Allo bien mais so ka bon nzamba ko tika na komili kukuma. Bon, eza na babilongo mosusu na be kango habitude de quartier. Eza ni soki mutu ko azana kitiko ba pisa. Zambe, tambe. Tanga komona ce n'est pas divin, mais eza habitude ko pa yakutani. Bah papa entre nous-mêmes papa. To vandi pena na église boué, mutambane Mono Nzambe ngeke bandi pene ba Kikongo papa bo suspecté. Ça arrive na souveraineté Nzambe. Donc Nzamba ko utiliser monoko nyonso. Na mona ngo ignorance pour mutazo pesa langue na Kikongo na Chiluba to minimiser yango. Loin de là. Nzambe aza source ya balang nyonso. Komela masanga ezamabe? Komela masanga. Ce que dans la Bible. Pour remarquer le moko. Il y a des passages. Ezoloba. Que vin ezamalam. Likambu ya masanga. Et ta problème moko. Eza lié dans la verset biblique. Mais, na point de vue nanga, une étude na sa na parole. Exenios. Eza mabe liboso ya. Exenios. Ça c'est la première des choses. Deuxième éloque. Total a fait naturel à masanga. Somme tameli masanga. Un, il a un petit sexuel. Somme tameli masanga. Masanga contrôle la kamutu. OK. À cause de la makambu oyo, à ça la raté naturellement.
soki no plutôt no amela masanga te ngati kala bolumbu te soki lot amela masanga te alinga ko ya pena bana ete na état normal a kosala ngote mais lokola melaki masanga esa nini akoyi na bana e tozomona ba mefe ya masanga lelo oyo bato ebele bana lo monte basungi pe ba famille na bango te pona nini ko dépenser mbongo wapi na masanga alors position nanga et position tokanga parce qu'il y a des positions zo senga église azwa bible lobi otokanga mina se tokanga mi likolo soki nga na permettre que l'église na batba mela masanga na mboka lokola ngola ça sera grave to banozo babe badu na kati ya mutako na église me alangwe yango na kati ya communauté nanga to permettre masanga te mais il y a des communautés qui permettent donc ils ont permis te pour les gens ngoli sumute mais ça rapport ils mabe ou bien comment parce que dans mon place moi on explication papa lobi nzamba permettre te o mela masanga po alors zemi ozomema o lobi exemple moi ndengolo et nzamba ebisa ki mama Samson alobi komela masanga te pona nini soki exemple te mwana oyo yo kozwa akotondisa na molimo santo un peu de vin un peu de vin ezalaki po alcool po matimoto ina problème estomac ezalaki curatif ozomona eza kwa mutu ana angine obine zwa whisky muke mela eza mela whisky te lokola moi plaisir mo bazo mela ngo lokola kisi pona ko zape whisky na tchena pota po eza na alcool na sens wa mela ka bientôt mela raté na combat de solo on peut cet exemple moko débat moko ezaki ana libanda église okay. Est-ce que tokomela masanga te tokomela masanga te na ya na 500 kwanza ngana bisi frère nana beso 500 kwanza mais na condition moko somba masanga memela ngona kati église ah pai namela masanga na kati église na kati temple ko simba te oh ngana bi véritable temple ezani eza oba tongi na ba brique to véritable temple eza ndako na yo moko alors position na ngane na obi pona masanga 1 excès eza mabe 2 je ne permets pas ça pourquoi pour na ba effet naturel à masanga on attangé lio oui et troisièmement par rapport ya ba mboko biso to vai nango position na biso na communauté to permettre à masanga te so to ke na biso na mboka mususu etc mais na mboka mususu ça va ezo dépendre na église pe oyo ozalela parce qu'on église orientation ba église papa l'église nanga te permettra te pour ces trois raisons là parce qu'avec la mondialisation ba défaut peut comment mondialiser so et combien en excès eza lisumu ouais tout excès même excès à kolia eza masumu so muto ateka masanga za mwana église à papa ateka masanga ba melanga en excès asala lisumu. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Bon, heureusement, et pendant question. Voilà, ça sera 3 prophètes. Et dans la batumususu, oyo na monate. Mais koyoka kaka lisolo na bango esimba bomoi na ngai eza na bato mosusu pe oyo nazwa occasion ya omona bango ba impactanga moni bato ba Pierre tomona bango te ba Eli tomona bango te mais histoire na bango ça nini et impacta biso na contexte africain baza mwa mingi mais pour le bien na misa na misa et c'est mon père spirituel et ya sali zo ba les cas papa ba les cas ba les cas ba kufa mais tout le monde tangi biso élite comprendre Moïse to comprendre so on peut ba les cas il y a ba africain il y a ba o ba les cas na pose exemple ya papa moko asa mundele a travaillé mingi na na rosunga et na ko pas déjà papa moko asa mundele a travaillé mingi na Afrique papa Jacques Vernon non tolobi ba africain papa africain kaka
Bon, na lui, osunga yo soki babungi bao bakufa. baleka Na quoi papa Idaousa. papa Daousa Idaousa, il y a ça Nigeria. congolais Théaza Nigérian. C'est un père, je me rappelle Kala. Na Congo, na stade du 24 novembre. Au la campagne, j'étais là présent. Namona ou namona. Et na tanga ba livre na mingi. Aza mutumoko aidanga mingi. Na kotanga ye na kola na ministère na ye na équilibre. C'est un homme organisé, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a l'onction. Alors ça m'a aidé à beaucoup de choses. Donc c'est un patriarche. Donc papa est Daousa. Yami Balé. Yami Balé na kozwa africain. Papa José Adina Bala. Na sambela jamais na takena 2 fois. Na nzambe malamu na 3 pas. Na sista. Na kota na campagne na ye moko. Na yoka masolo na ye belé. Na mona ba vidéo na ye. Et donc maloba ne na lobi masolo na ye ba vidéo na mona et simba pe bomo na ngai. OK, c'est important. So na kotanga na ba oyo ba tika biso. Etiali moko to ba 3 papa. Bon. So na kotanga na moko. Mais azana na bomo. Tu vas baleka ba ba siba kufa. Baleka pene akala. Ngala ko ede baza pene ebele ngala ko ede. Tanga na tabusu na kozwa. Tozu tata onda. Telongola ena. Simon Kimbangu. Là ça va. Moi je crois au papa Simon Kimbangu. Je crois qu'il était un prophète de Dieu. Je crois à cet homme-là. C'était un homme de Dieu. OK. Simon tu as mis ça de ce coquille. Ah? Tu as mis déjà mis ça de coquille. Ouais. Est-ce que tant to bengana ka démon na prière ba ku farate ouais mo to mona non zwambeli zwa lichette banda ko kata démon tozo kata est-ce que ba ku faka ou bien monsieur ko to mona na almet pelisa penal met pelisi banda ko tumba milimo nyonso to tumba nyonso mais après quelque temps to zongeli sur le même service on ba ku faka ou bien ignorance. Hein? Des bons esprits. Oui. Un esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Nzamba esprit. Papa bino mokatira biso bango na machette. Nazo ya penda place wana. Nzamba esprit az éternel. Satan esprit az éternel. Les anges baza esprit basé ba éternel. Démon, même Moutou. Moutou az éternel. C'est le corps qui meurt mais l'esprit ne meurt pas. Alors, et ça ba ignorance. Yanabi, na bano ne bandeli. Problème à savoir faire ça, batu baza informé, baza instruit, baza enseigné. Toujours dans la Bible. Kobanda Matthieu kino Apocalypse. Et si kanini ba apôtre bazwa mbeli bakata démon. Yesu ye moko si kanini nazwa mbeli. Ça c'est dit n'importe quoi toujours vivre lelo. Non, combat spirituel, toujours bunda na milimu. Mais toujours bunda spirituellement. To bibi combat spirituel. O isa lié esprit. Bible bi arme na biso isa spirituel. Non, mbeli spirituel na kata démon. Siko na simi mbeli physique pour na kata démon simbate. Non, kanzoto, to la tenzoto mais réalité ça na mon esprit. Donc o kata démon. Non, la Bible dit chasser les démons. La Bible ne dit pas couper les démons. Le meilleur endroit pour chasser les démons, c'est où? Toujours moi, le meilleur endroit, peut-être endroit pénal et comme moi, Nzambe a chassé des démons. Dans son sénine, et pas de routine de démons. Oui, parce que tout le monde a souvent ceux qui mutasambeli a bengani démons, il faut préciser. Tant aux obengana démons à Kendesi Kani. Non, tout le monde a Bible mais ils ont parlé sur le lieu aride. Babi sika bikauka na lingala. Tout le monde a payé mon mususu. So lieu aride dans les aranini papa. Est-ce que à quel point mara après ta mort boisongi ou bien quel kauka pena? À l'esprit, des bons esprits. À calculer nini. À peine une après moi zongi. Bible le bina bisoka que démon soka ke asala nini azongaka. Soka moni porte za ko kangama. Akene libela mais so amoni porte au fungama azonga pe ta mutone oza 7 fois pire et bon autant to bara moto na nzambe tumba mais tumba te poisala quand même mais tumba rapena parce que moto nzambe
Et ça domaine moro spirituel. Il y a on a lobby il y a certaines choses bien que deux hommes fait nango. Parce que quand les gens invoquent le feu, et ça n'a pas tout je vais te dire une expérience. Nazui mutuka nazo tout aba démon. Ozomona. Obona pe ba démon bazo kende. Mais formulation est biblique était. OK. Parce que la Bible a dit biso chasser les démons. Au nom de Jésus. C'est comme ça que Jésus faisait. Mais moto papa, moto. Il y a nazoya. Moto, la Bible dit que Dieu c'est un fait de dévorant. La Bible dit mon sang qui était à Pentecôte. La langue de feu, hein, la flamme de feu, Nicolas Mitou, il y a bateau. Et ça qui représentation physique, il y a réalité spirituelle. Au fond, le feu de Dieu c'est la présence de Dieu. Tu vois, quand le feu descend, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu descend, les puissances du malais font quoi? Bokima, bokine musika. Et papa, c'est ça la prière, boy. Totineli bango moto esika bazali. Moto banda kotumba, moto banda kozikisa. Ya on a lobi na yo boy. Est-ce que tu as un défaut et tumbaka et kataka mutu et bomaka? Il y a un problème personnel. Et l'homme on a reçu par expérience. Parce que le fait de voir par expérience bateau balobarawana parce que domaine il y a spiritualité nzamba tala foi ya mutu. Spiritualité tamula na foi. Mutu muso azondima malgré l'ignorance nae. Aondima ni na beleli moto boy, moto tumba bango. Tout le monde a pe fait nango. Et que tumbi et tumbi pe sali tumbi esprit. Non. Esprit à tout mamate. Esprit à tout mamate. On a déjà témoignage. Il y a un frère à Lobi. Il y a un frère à Zaki Moutabamondi. Ok. Mais ça ça la prière on a tini moto et tumba. Bisika bazali, bisika bazali. Alors la prière à Zaro Sala et Zaki Pena en effet et tumba ba démon monsieur tika ba on a défaut. Il y a évité. Mais un jour tant où la difficulté il a qu'il a vie, on a changé de direction. Bah marqué rapidement dans le monde. Attends bah mais mieux bah nisco repère ces punitions bah l'accès t'as la fait au salaire qu'avant. L'accès bah des mômes soit côté chambre où il y a tumbaka. Et on se connaît il y a bah pena est-ce que ils ont fait ou bien ils ont des mois qui m'ont dit bon il y a l'expérience parce que m'dam dans l'expérience d'ailleurs. Oui. Mais il y a aussi la doctrine. Ngana zo ngato vana mingi na doctrine. Ya nazo expliquer na doctrine na Nouveau Testament. Doctrine ya biswa. Non, doctrine. Papa ko toucher ko to na tête archibishop makamanda sala. Après ce oxio pantaba. Te nazoya. Nazoloba, il y a l'expérience personnelle. Il y a aussi la doctrine. Soit toqué une expérience personnelle eza ebeli. Au moins au frère on a asalaki mudunuso asaka na ndenge na saka na ndenge na e to ko vandisa kondimate une expérience personnelle mais to vendre la doctrine parce que doctrine est biblique ngana zo expliquer bo na kati ya bible oui ko benga na ba démon eza sort ko benga na ba démon bible bi to ko chasser alors dans zo expliquer les kamamoto na lobi le feu de Dieu c'est la présence de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est le feu dévorant. Alors, spirituellement, tant qu'on lit, azo bondela, abela yi moto uta likole sanin. Ekita. Moto bende uta likole sanin. Ekita. C'était un feu physique. Ekita likolanin. Yaltar. Ozomona. Un fait que tout le monde avait vu. Ce qu'on a expliqué, boy. Du point de vue doctrine, du point de vue pratique, dans le Nouveau Testament, et si ka ba belela moto, dans le Nouveau Testament, exacté. Ok. Ba potre bela moto talikolo, exacté. Mais ce qu'on a zoloba, na pratique lelo, bat bazo bela moto, spirituellement. Et ça la paix fait nango. Et ça la paix fait nango. Mais nous expliquer le moko. Du point de vue de la doctrine, base biblique mo ezate, ya obé la moto et où t'as l'icoloya. Base biblique ezate. Ok. Alors place nous tout le monde a une église. Des mois obima nanzo toi mo. Moi pendant des mois obima. Mais
Tout le monde a homme de Dieu, mon micro au PC démon. Démon loba, pour pas tuer ce bayoka. Yonani démon ba nyiro loba. Outi wapi démon on peut tout le monde homme de Dieu azo solo là. L'esprit aux autres banakatamout. Alors il y a bisanga papa. Démon zo bana micro, est-ce que démon ça n'a besoin pas micro parce que voir démon ça déjà amplifié non? Est-ce que démon peut ne pas bien micro ba pour le obet ba canoter. Surtout tu auras bien démon zo bana micro très bien là sans problème. Est-ce que bouloro yo eza moko pe à des autres bien ngande mnazana ignorer sa question. Problème de zanango awa exorcisme est biblique. Na Bible yezo bana démon taloba. Boza combien toza les gens. OK. Yezu po ani no ko bundisa biso avant les temps. Exorcisme est biblique. Et c'est biblique. Parce que l'exorcisme c'est l'art de chasser les démons. OK. C'est-à-dire kola solana démon. Boza combien toza les gens. Ba démon aussi Yezu. Tindika biso na pe bangulu baza. Alors nazara na position moko pe équilibré. Mususu so moni passer à PC micro. Il faut comprendre bilo bibale. Tous en a démon, tous en a esprit humain. Bah esprit humain. OK. Démon baza ba ange dessus. Au balanda Satan. Mais esprit mezzanine. Eza mutu andoki. OK. Eza mutu aza agent ya diable, à cause appelle magicien, à cause appelle occultiste. Aosala mabe kati ya mutu. Mutu wana tant pas la mutu exorcisme ba bonde la pona ye, ye mutu lo bakati na ye. Yona ni ngata ta mwasi na ye. Akope ça peut kombo na ye. C'est un esprit humain. OK. Alors, pour mes amis, tant que pasteur, pour des raisons pédagogiques, enseigner bana ba comprendre que la réalité zali, ba danger zali. Je comprends. À cause de micro, à cet homme na mutu aza milu mabe, aloba pour ba to de la réalité zali. Nga to lequel au monde église a. To zo bon de la pona moana. Ta do bon de la pona e. Abano manifester na tuni yona na nzoto camarade ne à classe au continue ni na zo bikini na kai tant to apesi na ba kombo na tant to bengani demo wa esprit mewa to tuni mwana oyebi entel na yebi kai na yo boy na mona ngo sute ozomona na profiter na pesi les chopa ya bana keba ki camarade na motoni sute na kati ya classe. Okay. Pour des raisons pédagogiques, na mon ango ma bête. Pour opérer sa leçon na bana mususu. Mais ma bête comme une extravagance. Babusu ba commencer encore na lulendo. Et puis c'est pas bien pour la privacité ya mutuwana. Okay. Ce n'est pas bien. Siko papa. Problème est ça micro, qu'on peut ça micro pas esprit, tu peux ça esprit mais ou bien tu peux ça pas des mots tant ou bah homme de Dieu on peut ça des mots le bana micro. Il peut être un démon qui parle, il peut être un esprit. Parce que des mots on a besoin d'amplifier voix na. Non, peut-être pour batuba yoka. Mais des mots soit lobby batutu ba yoka des mots on a besoin d'amplifier. Non, il faut comprendre. Des mots na koti kati ya mutu. Ozomona esprit mettant azakati c'est un esprit mazaka démon parce qu'il utilisé ka poso nazoya nake dans le sens esprit ce molimo santa koti kati na biso akolobaka ninga na lobakati ozomona démon pe musuzu akoya azoloba ne normal musuzu pazo bimisa voix moko eza un peu différente maza démon. Okay. Alors nazaka penza partisan na ngote ya kozwaka micro opesa ba démon mais nako comprendre na angle mususu pour des raisons éducatives. Né dans le but tant mususu pour na ko enseigner bana pour na tester bango ba réalité ezali bazwa maele. Ce qu'on a ndenge en église tout monde a bâti libanda photo à pasteur à munene puis na maman pasteur et puis ni wa pesa na ma bête non. Parce que... Non, mais c'est la même chose. Non, on va tiens, Libanais, parce que tu as un kati. Tété. Oh, ils ont photo n'angate. Ils ont une simple image. Ils ont ni vénéré, ni adoré. Ils ont une implication spirituelle. Père, est-ce que vous dites qu'ils ont capé tel père, tel fils? Surtout que archibishop Anna, qui c'est ma casse, hein? Qui c'est? Je ne sais pas qui c'est ma casse. Les appels tête, oui, papa. Abundisa Kabila. C'est le peuple de Bané, donc vous avez le cola, papa. Dans le belo, moko, et moka loba. Tu l'as témoignage de moi, Zolia, Bodiamé, Bimina Mesa. Ah bon? Azota Funali, pas Bodiama. Qui s'est niveau de Wana Pena, papa. Dans le belo, moka loba.
alobi soki na ministère babengi yo magicien te babengi yo mutakisi te nano comme un homme surnaturel te omoni Yesu ye moko wana camouflage papa nazoya Yesu ye moko abenga nini abenganaka bademo na Belzebul c'est-à-dire Yesu aki magicien promesse eza nini eloko nyonso ezoko étonner mutu eloko nyonso ezo échapper na connaissance à mutu eloko nyonso eza likolo ya naturel interpellera mutu nazo na olika mo naturel obaki yao ya surnaturel toi na surnaturel divin toi na surnaturel satanique. Ah mais archibishop tu es bien abakisi nazo ya ngamo wane na expliquer bien na expliquer bien papa wana ana surnaturel makas ya Nzambe 100% Nzambe ngana vana na ye na kota na bureau na ye tozaka ngai ba François Njadi ba pasteur Christian un grand ami atika biso a précédé biso na gloire to solola na ye comme père et les enfants do afungula biso mutema na ye akati bakamo ana surnaturel ya Nzambe akati bakamo elote elote ata mokote ata mokote papa là à Jésus elora makasi na zopa na ye. Il aime Jésus. Bon, aime Jésus. Après ça, on s'entend en tabana stade. Tabaron quoi il s'abat toi la bablo mystique. Non, faut au moins bablo monsieur c'est ça babilo ko batu balobaka na bilo ko réel. Surnaturel et ko agir les cola naturel. Oui. Yesu aloba likola nzete kauka te e kauka. Yesu aloba libo na mo pepete mo pepesani et tellement Josué alobela mo esani et tellement ça dit pour la Jésus sa Moïse lobela libange bimsamai ce le longa na kelobela libange bimsamai obanini maji alors surnaturel ya Nzambe eza likola surnaturel ya diable. Ce papa là je dis pas parce que je suis son fils mais ce papa là a Dieu batebele basimbi ba moto mopaya mais papa nazana na moto Nzambe. Tokomi na biso vraiment na sous émission na biso te profiter sous te pesi sous l'archibishop mote sukozali. Alors papa si il faut qu'on passe un mot d'encouragement na archibishop Tino Fernando nini oko ebisai et tombe bien le loza journée mondiale de papa. OK. Na cause na ba 1000 mètres na école mingi na to continuer ko yeko na sali médio à théologie na sali licence en théologie na sali maîtrise de théologie na zo kota kalaté doctorat en théologie na s'inspirer na batu ebele ba maître ba cause ebele mais na papa mo non nié ata mukolo mote c'est mon père à moi c'est l'archibishop Tino Fernando. Moutotali singa le message est christocentrique. Kolinga musala Nzambe. Bablo mususu peut-être bakaro ezali boswa. Nga mona tiango. Na yekola ngopo na mona papa wana ateka larios tayi. Larios ba mené a balata batango wana. Auti poto aye ateki yango pona musala Nzambe. Eza biloko ekotanga. Eza biloko be na sala ngopo na mona bolingo tata zai na ngopo na musala Nzambe. Et l'on a mis ça tout dans pas tata wana surnaturel ya solo. Alors il faut tout combattre ba faux miracle. Le ba faux miracle c'est belé. Le ba manki ona ezali. O tout ça ngote. Ba prophétie à lokuta ba to ba yokani ba bime o te ndeko boye mamba lokuta. To ba prophétie à kisi. Papa na lobi pour tout combattre ba faux miracle. Il faut tout télémiser ba vrai miracle. Papa on n'a jamais appelé ça ba prophétie à lokuta. Papa n'a jamais sara ba faux miracle bazu mutu na maluku ba ena ya yele ko la coca asala ngote. Donc papa on a ces 2 jours le vrai miracle et il a toujours défendu Jésus et il aime son pays. Ce qui lelo ba ko ya azui eza pour amour ya mboka na ye. Papa dans le cœur moi na pas moula papa te mais na senga Nzambe abatela e aumela seko na seko. So na ko ba message na basai na Nzambe na osengelo moko tolongwa na faire to ke na savoir faire et savoir faire tout ça na Bible tout ça la makambo selon la parole. Modèle parfait eza anglophone te, modèle parfait eza Congo démocratique te, eza américain te, modèle parfait eza Jésus. Et tout la makambo ekomami na Bible, tout linga tous à la enseigner, tout linga tous à la instruire
tout ça la makambo selon la parole de Dieu. Tout beau sanate, tout ça na tongote, tout ça na milité, tout na tanga pourquoi. Tangwa pourquoi eza tango yezo lobaka. Bolongwa na ngambo oyo boke na ngambo mosusu. Tangwa pourquoi eza tango oyo Isaac akuta na Rebecca. Tangwa pourquoi eza tango babala mwasi oyo azaki na programme te oyo azaki Léa. Tangwa pourquoi Bible obi lumière obima. Tokomi na tangwa pourquoi. To zongela la saine doctrine. To longola moto ya mopaya na kati église. To longola biloko to kotisi eza nzoto, eza bo culte, to longola ngo. To simba moto ya solo, toto ya Yesu. To gagner ba âme parce que Yesu azoya. To vendre ces églises dans ba vrais enseignements. To komi na temps to komi na 3 sources ya enseignement. Enseignement satanique, enseignement des hommes et la saine doctrine. To vendre ces églises d'enseignement lokola la vie église d'enge vandaki. Tika nzambe asunga biso, asimba biso, to continuer marche oyo kino Yesu akoya. Alors pour le jeune pasteur, comme va pasteur Lelo, conseil ni nous sa bango une expérience comme docteur. N'encourager bango makasi, nane sengo makasi parce que tant que to conseil la nzambe, ngala bani conseil la nzambe moi muke, na mbie na 14 ans, na bando te na 16 ans. Na bando te penda bona ndenge ya ba église na 19 ans. Alors do na koli na kati ya makambo nzambe. Na osenga na bango lo moko. Batikala toujours na saine doctrine. David tango akendaka na vallée de Soko. Mabange zakaya ye. Mais biloko ya kolia zakaya papa. Biloko kolia c'est la doctrine. Biloko kolia c'est l'enseignement. Ba vanda na saine doctrine. Deuxième eloko na opesa bango conseil. Ba changer ba papa te. Ebele bazalaka nzamba tombolie lobi akezwa un étranger au papa na ngai. Paul atikala jamais ko soit pas musute papa nezaka Ananias. Batika na paternité et puis bakeba na mauvaise imitation. La auto le bango le vrai modèle c'est Jésus. Eza mututé en Afrique du Sud, en Ghana, en Nigeria, le modèle parfait c'est Jésus. To landanda ki sa Yesu na imite mutu na biloko nazo mona eza pe kati ya Yesu Masia elo musu na senga bango bakima baposa ya kibolenge ne Paul FC Timothée fuit les passions de la jeunesse tango za serviteur aux jeunes ba passion de jeunesse ezali mais kima yango batombola nzambe parce que ta otoza to na pourquoi lipa eza pa ya jeune homme bo simba lipa wana boté à la vraie doctrine, botombola Yesu, bo gagner ba âme, bo kotsa moto mopayate, kaka moto nzambe. Nzamba zana bino. OK, voilà, merci. Mais tout le monde ici comme on papa le beli ba ngote consultation prophétique ba les Européens. Et mon ko toi nous pèse pas au conseil té. Pour ba na pas visiter ba aux Européens ou bien comment? Bon, Bible obito zui gratuitement to pèse ça. Gratuitement. Okay. Et ça biblique qu'il y a une offrande du prophète. Mais elles ont l'exigence c'était. Elles ont le droit d'entrer. So mutoza nango akotate. Oya ye nango asali mabete. Asali malamu. Oyo pe azangi yango. Salelaye. Docteur, tout comme nabiso na souk émission nabiso. Est-ce que mot de la fin ou on a peut-être Zelaïna Tuna na tunité comme ça toto aussi ces missions nabiso. D'abord on appelle merci la initiative Oyo ezap important Nas TV vraiment naza heureux naza content pour na lobby et sengeli ba média na biso za ba média édification de na ba internet ba buzo beza mingi mais ba mission na landi déjà même bosala qui l'ambassadeur Paul dans saluer en passant c'était une belle émission où ils ont édifié tout ça un plus parce que Moutaibi parfaitement zati tout ça qu'on s'est complété bisonionso ils ont une bonne initiative nzamba sunga bino boke musika et lo kana osenga comme kana roloba tamsu ya suka pour la bassin nzambe nyonso vraiment tout le monde a faire tout que na savoir faire tout le monde a médiocrité tout que excellence nous tous on a bas scandale comme trop na kati ya l'église tous on a désordre de côté trop na kati ya l'église nzamba restauration tant mususu na makambo etemi awa makambo to partager awa yozana na médiocrité tant mususu déjà libanda nzela
kolembate nzamba nzamba restauration tale pa yokweyaki telema tala pa erreur ezalaki s'il faut aux l'enseigner luka basai na nzambe o baza mature kende aux l'enseigner luka ba une bonne école kende kota aux l'enseigner kotika la boité tant toza nous sommes dans un temps moderne donc opportunité enseignement est belé zala enseigner zala instruit pour obimisa excellence katinayo pour un savoir faire to comme na tango suka na osenga pena nzamba sunga biso to zanga nyonso mais to zanga lola te o nyonso mokili okoleka o moni ba mituka to zana ngwawa ba mapango to zana ngwaza na oka ba dedenie bon samaritain ayebisi moto atikelaki moto ya lokota ki na balabala o babeta ki wana alobi kipe moto oyo dedenie yango mais tango na ozonga na opia salaire honesto ozwa lelo bampate na ba église bon samaritain yezu mutapesi biso azofuta biso na dedenie bakar mo bambongo mikemeto kotikango salaire munene eza mukolo ya oya simba yesu simba sainte doctrine kozwa muta mopayate kokota ba secte occulte te kokoma desipete s'il te plaît simba yesu ti mukolo pito yesu akoya oratete ozanalola nzambe apambola o makasi apambola libota na yo apambola ministère na yo merci beaucoup to pesi susu merci na batunyo soto ba sepela kolanda biso alors so sepeli na homme de Dieu ndenge lobi lelo et que ozana commentaire sur yango okoki ko contacter ba numéro nyonso to ezana ou bien au placement homme de Dieu aloba qui a convaincre yote olingi peut-être pe o mekakolobela ngo lisusu eza mabete contacter biso to ko rejoindre yo alors homme de Dieu avant to kanga ceux qui va rejoindre papa comment va ko rejoindre papa et puis adresse église eza côté ni et merci beaucoup d'abord dans un Facebook Didier Sunda dans la Facebook s'occuper olingi ko rejoindre biso tout ça l'église na Lubangu tout ça l'église na Wila dans Lubangu na Kalukembi na Kwanza Su